Coucou, bambote na biso, ba fidèle la Reine Nzinga TV, ezabongo wabino la Reine Nzinga, mwasi makasi mulie Vencedora, mwasi oyo alonga kabitumba. Bon, ba fidèle la Reine Nzinga TV, ba fidèle la Reine Nzinga TV, en tout cas, ba merci, vraiment, ba merci. Nandenge, bozo la fidèle, ya TV Nabino, ba merci, vraiment, ba merci, belé, bozo la kaka fidèle, ya TV Nabino, po ezamalamu. Ya mwana pe na kosenga ke na ba oyo bakoti lelo na TV nanga soki nanu o sabonate présent na bisusu bazo sabone na ba oyo na ba sabone te bo sabone après na ko sabone wana bo mona cloche de notification ngonga moko bo ezaka wana na speaker ngo bien na lingala po comprendre ngonga moko ezaka wana na loboko nanga oyo à droite bo finaka ngonga wana bo mona ke bo raté ba émission ya moulier Vencedora raté la Reine Nzinga soka tira ke loko bwano raté te bon ba fidèle la Reine Nzinga TV elo pe conseil moko na kopesa bino ba abonné na biso na kosenga bino penza ke bo tambolaka na ba YouTube ya batu nyonso bo tambolaka pona nzela oya kotambola boko mona susu ba conseil na kati toye kolaka kaka mabete toye kolaka mabete poko koye kola kofinga ezala ona tina moko te yango tozomona lelo na mabala ezopesa lisusu te ekoma na bandako mwasi alata pantalon mobali alata GP donc kitoko te nyonso wana ezowuta nini na ba réseaux sociaux ezala batu mosusu bayekolaka mabe noki omoni mutu soki azoyekola malamu ezala malamu mais ezala batu mosusu bayekolaka mabe noki omoni okekuta live mo bokuti kuna bazofinga so mutu afingaka po afinga mobali na ye na ndako ezala ngo je moke po afinga pe mwasi na ye na ndako ekozala je moko ya moke yango na pena ba fidèle la Reine Nzinga TV bino oyo boza ba fidèle nanga na kosenga bino vraiment bolandaka vraiment ba émission oyo ezotia ba implice na bandako na biso oyo ezotia ba implice na bana na biso oyo ezotia ba implice na famille na biso oyo pe ezotia ba implice na ba milieu na biso ba camarade tout eza malamu mais bolandaka ba émission moko teke oyo ezaka katango noso koti kuna mafinga okoti kuna mafinga eza na tina moko te na boyi kokota na ba détail po biso a makamba ya polémique ezalaka te ngai nazote ya bino ke mingi ba conseil elekaka kofinga yango te tango nyonso bozoyebisanga la Reine Nzinga kota mingi ba polémique so koti polémique au moins ndenge YouTube na yo koningana non nga nazosala YouTube na nga te po eningana mais nazosala YouTube na nga nazopesa ba conseil po na lobby bakoko na nga na lobango chaque fois lobby bakoko na nga bana na nga bako profiter bamoni ke mama na bango azali susu te koko na biso azate tika tokota na YouTube wana to bakozwa ba implice na kati mais ezate ke nga nazali susu te koko na nga akota na YouTube na akekuta mafinga bana nga bakekuna bakekuta mafinga siko eloko ni tokote ya bango yango raison pour laquelle bomona ka moulier Vencedora ayaka na YouTube kaka pona ba conseil anta deux personnes batalinga nga isala nga rien yango mona ke la Reine Nzinga toujours azali pe akozala pour la Reine Nzinga azaka na beso ke batu bazala malamu ponga na te ya kaka malamu na te ya ka mabete na te ya ka malamu bino bozomo na ba réseaux sociaux ba combien de makambo ele kuna ba matière ende bolobake matière ekoti ya trop est-ce que bomoninga moulier Vencedora na kende kozo matière oyo ekotia nango implice te na vie nanga bomoninga te ekoti ebele Karine Mokonzi azoningisa Olga Kabelo Mokonza Kabelo azoningisa tozomona isusu ke Mama Sylvie Mode kuna ezoyinda me biso yango te nga soki na kopesa Karine Mokonzi conseil na kobenge na privé soki na kopesa Olga Kabelo Mokonza Kabelo conseil na kobenge na privé soki na kopesa Mama Sylvie Mode mama na biso ya Bundes na kobenga ye privé pona pesa ye conseil yango na bino bat bozo memelanga ba sango oyo ba matière oyo ngai kote kuna nazate nga na benga batu kaka na ndenge ya privé na bengaka to sololi na pesa conseil soko yoki malamu soki po yoki te etali yo bon pona kokota na liso na biso en tout cas
lisolo oyo nazobetela bino eza lisolo moko ya pasi pe ya pasi makasi koleka. Komona moto akomi liboma eza pasi. Komona moninga mwasi mama pe lokola nga akomi liboma eza vema pasi. Ndo tozomona ba maboma mingi tozomona nzela tozobake basimbi bakisi bato basimba bakisi bato boy non. Eza pe na bato mosusu basimba na mama bakisi te makambo oya mokili ekomisa bango ebebisa bango mutu bakoma na baner na mutu. Lisolo o nazobetela bino eza lisolo euti na Angola, esami na Angola, na Luanda, na koloba quartier te, posoki na lobby ekomi ke pourquoi omemi lisolo na biso na réseaux sociaux. Biso babengaka biso bapesi biso lisolo to beta pona kopesa conseil. Likambo ni oyo iti kosalama, likambo esalami eza ya pasi. Likambo oyo euti kosalama na kobamba kombo neti kombo ni na koyo kobamba tochaka lokola kombo ya Tina. Mama na biso Tina azaka bien na mobali na ye. Ndenge bamabale koma kaka. Bamabale koma omona batalibana bazomona bino boza bien nzoka na ndako donc catastrophe comme lokola guerre ya Rusland donc catastrophe penza. Donc comme lokola guerre. Donc na kati ndako bozaka na guerre lokola te mais guerre ezaka na kati ndako mais batalibanda bazomona ngote mais bino na kati ndako mwasi na mobali na bana bino donc mama tata na matata ezaka na ndako wana bokondima te mwana mwasi bavanda na mobali na ye mobali ndenge ezalaka ko voyager mwasi apesa mobali na ye confiance certain apesa mobali na ye confiance oyo apesaka mobali na ye mobali pe ayebika ke mwasi nanga ndenge aza boye aza ni na réseaux sociaux aza ni na WhatsApp mwasi nanga azaka neka na telefone oyo ya ba bouton wana siko mobali vraiment ayamona ke mwasi oyo ndenge aza boye jamais akoyeba makambo nanga oyo nga na salaka siko mobali ndenge ezalaka ba réseaux sociaux azali na ba Facebook na ye kotia ba kosala ba kolinga basi kuna makambo nyonso ti pa ya vajaka basi wana azwa baonga ka travers ya Facebook. Soka sengi yo ami atuni yo za mboka nini omono yebisi nga kunde na zamu na kenda mboka boye na Luanda Angola wana na kenda mboka boye wana pia tokutana. Donc mobali nzoka abotisa basi misato. Basi misato na babota bana bango pe bapusani déjà ba age ba 9 ans mususu 8 ans donc mususu 12 ans ndenge toyokaki. Soko bana wana sikoyo ba mama na bango comme tel tata wana akendaka asungaka pe basi wana pe atikaka bambongo ya babasi wana basi misato baye bakala bango te bango bayebika ke mobali oyo aza mobali nanga ndenge ezala kaka po ezala basi mususu batala mingi mbongo ke ayeba bandeko ya mobali misusu soki mobali azopesa ye mbongo pana ye ekoki nango tanga azomona ba 10 000 ba 5 000 ba mbongo ebele wana na maboko pana ye ekoki mobali azomemele kaka politique pana ye ekoki yanga babaka mwasi pe kolinga mbongo mingi te soko lingi mbongo mingi donc okoyeba no te makambo ezoleka mokili pe ekoboma yo pe avant mbongo eleka te na mwasi kolekisa mbongo te bolingo nde soki eleki pa mwasi ezala malamu pona bolingo wana okoforce mobali na yo ba famille boye bana bokutana boye mais soko tie mbongo liboso makambo mususu okotiango kate soko basi wana na yebite soki pe bango misato o baza kuna apa oya ndako soki bango misato bayebika ke mobali wana aza yanga wala pa yebi yanga wala pe yanga na yebite mais oyo nga na yebi ya moko oyo vraiment aluki makambo nyonso po RVC siko ezalaki ndenge nini mobali ko voyager ndenge abotaka na ye bon ayaka pe na ndako sans trace alinga mwasi na ye makasi mwasi pe akipaka na ye te mais ndenge ezalaka basongi nde bazalaka kaka baba na oyebisa mwasi neke ndenge eza boyeba ke papa nani napesaka kombo Edo papa Edo ndenge aza wana aza na basi kota kenda wana abotisa kutu 3 filles mwasi alobi te nde nayebili mobali nanga azala na ebongo te mobali nanga vraiment aza mobali vraiment donc soka ye akipanga kitoko na lata kitoko donc azopesa na pena ba mbongo donc akipaka bana na yebia poto zala bana 6
ba nanga batanga na classe bien makamnyo su kitoko mobali nanga vraiment longola na ba wana donc ba ebisaka ebe andimaka te so be mobali ngwa te na kisi to ebite so be bolingo to ebite po wana eza bolingo te po esika bolingo ezali ndenge na yebisa ibino oko contrôler mobile na yo esika bolingo ezali o contrôler mobile na yo mais esika lokoso ezali ya mbongo o contrôler yete babanda ko yebise banda kala ayokaka te siko ndenge ezala kaka mwasi mususu wana soki pe batu batimbisaki ye soki pe nini ye bayebisi eke non omoni mobile na yo asombili ondaku makambo nyonso apre boboti mwana mobali waza mobali moko malamu vema mama soko tiki ka bo viva kaka boye malamu te mona kekuta na mwasi mususu omona o perde pe mobali aboye sala to sala to ye ba famille na ye makambo nyonso boye boye bon mona mwasi pe ayokelaki bandeko na ye avanisa pe mobali na ye ko vanisa ye mobali na ye mobali na lobi ke bui problème ezate to ko sala tu oye ba famille na nga mwasi azelaka bike te nde nazokende voyage à liboso. Il y a deuxième fois na roya, troisième fois, quatrième fois. Wana ekozalake oyeba vraiment bandeko nanga pona kosoana bango déjà ezalaka ka pressé na soyi na bango mbala moko tikilanga ta moi ça n'a pas tikilaki eta atikilaki pena temps plus de 6-7 mois atiki mobala zokende ta musaka sala kuna 3 mois aye bazo sola pe na téléphone comme eloko ezate aye ko mona nga ke mobali promesse après ça ezo réagir donc ezo réagir azo ça elo côté ezo après ces promesses mais promesse en gros donc azo ça les langote et comment sikoyo na tango moko moi sanga lobi que non trop c'est trop sikoyo nde ngai sikoyo na koluka sikoyo na sala na ndenge na nga mayele na yeba famille ya mobali abandika ndenge zala kaka ndenge zala kana ite so akota ina contact ngo ndenge nini to yebite po biso lisolo ba pesi biso kaka to beta lisolo abandika contact ti ayeko memana na Luanda batu pe oyo basongi bazanga kate bayebise kende yaka esika boya ye na Luanda wana ti bayeko mema ye na ndaku ya taga swango edo ta komi na ndaku wana abeti pe porte ndenge zalaka bayebise mama kota akosi ke o ngana za muninga na ye to salaka na ye kuna boye pa to zalaka boye moi si pas le bique maman on a pe ayamba qui est vraiment pour idée kuta mabe ezalaki teke azambanda na ye po azaka na confiance à mobile na ye po mobile wana akipaka ye malamu akipaka bana pe malamu ayambi ye na ndako po tozokata kada mukuse po lelo na oza pena mulai te tozokata na mukuse ayambi muninga na ye mbanda na ye sake ayeba ayambi pe bien abi ke mobile nanga zate tika numéro est-ce que ça la numéro na yo habité ça numéro na taka collègue nanga ya musala ça numéro nanga esika to sala ka ba voyage a sala ka salaka biso to debsa ke ba to teki la ba biloko tout wana moi si pas ayambe malamu alinga sala eloko balia aboya kinde ba yepsenga aboya kolia ape akei tanga kei mobali tanga ye ba beteli solo ke moi si moko boye ayiki koluka yo so mobali na kobanga wana oye salaki ye kobanga salaki makasi alobi soki pe ke mwana mwasi na kipe malamu te ekozalaka kobebisa masolo nanga azwi sikoyo avanisi mwasi na ye abengisi ba pasteur abengisi pe mwa quelques membres ya famille ya mwasi na oya ye abaproche baweza ke baleki na kulutu leki ya mwasi leki ya mobali ya mwasi ya mobali ya na ye donc abengisi famille to koloba avansi bango wana alobi vérité ke nganye na zalaka boye na bota esika na kendaka mwana mwasi wana boye so na bengisi bino eza pona ebeke so na soye na mwasi na nga ekozala kaka toujours pasi ya kokomprendre nga te ekomemela biso mabe po bato mosusu basipotaka choc te yango na bengisi bino mpona kosenga bino pardon azoki na bakazi ya masanga ya biloko wana mpona kosenga famille ya mwasi pardon so ka famille ya mwasi mpe comme tel mokili ekoma nango mbongo bamona yango lokola soki nini bango pe basopani na bango esika wana esalaki bango nanu choc nde bayebisa ngene bandeli famille certaine sala ye bango pena choc pourquoi papa edo bandima makasi asala bango vraiment bongo sala ye bango choc mais na sima nango eliaki moi bazwaki biloko tango bazwi biloko yango eliaki moi quelques jours babengisi moi na bango tango babengisi moi na bango
bateye babike moni mukili oyo ezalaka boy soki o lobike oboma libala ekozalaka pasi taka bana nyonso ozala bango 6 eza pasi omona obomi libala na mboko epe tozali via pasi tandingo vivara mobala kipa ko malamu limbisa ye ndenge abota limbisa ye kaka po soka botaki partout linga ozala pasi me aboti na mwasi moko limbisa ye me so na malamu atika relation wana me etika lake azwa mwana akipe mwana ye malamu me mwasi wana bakabwana batei mwana bango me mwana bango esalaki ye pasi po andimaki te ke mobali wana nde akoki kosala ye bongo donc esalaki ye vraiment pasi po ndenge amonaka papa Edo ndenge akipaka ye malamu certina andimaki te ke papa Edo akoki kosala ye likambo wana siko na wana sikoyo mwana mwasi ekomaki matata na ndako na ye na mobali matata ti jour mwana mwasi comme tela monaki likamba bongo akomaki sikoyo mayele epa ya mobali akomaki kokontrole ye meme bafone banini donc ekomaki penza akomaki mayele bozoba na oyo azalaki nango ezalaki su te komaki so telefone na mobali esone so mobali azosokola fone luka kende ayamba mobali akoremake likambo yango ayaki kotia code kotia atiaki code mwasi yango soko azalaki mayele soki amoni kaka mobali azosokola azalaki nde na biki na ye ke soki limero ebimi kaka doki azokoma limero nyonso bandaki kokoma akomaki kobenga bato na limero kobenga moto nyonso akobenga fo abenga kaka ti eya kotombe pa basi wana mwasi ya liboso mosusu wana ya mibale wana abenga ntango abengi ayambaki te akomi limero sima akendaki kobenga so mpe azalaka te telefone wana kaka oyo ya basorte wana kaka balobaki ke wana ezalaka na bawhatsapp te moyeka batelefone kaka ya kofina kaka abengi mwana mwasi limero wana ebimaki comme d'habitude ndenge akomaki kaka kobenga ntango abengi mwana mwasi ayambi ntango mwasi ayambi alobi yo nani wana mpe yo nani oh yo loba yo nani oh yo nani yo oyamba telefone ya mobali na nga wana mwasi mosusu ntango alobi bongo mwasi esali ye pasi alobi oh yo nani oh yo nani yabi nakoyebisa oyo ngai nde mwasi ya kolo telefone oyo mwana mwasi na gangi yo zala mwasi akolo telefone ngai naza na mwana ye ya 12 ans koma yo ezala mwasi akolo telefone wana za mobali na nga oh epesaki pasi talaka mwasi ya ndako azalaki mpe mwasi moko motema monene comme te sa zokaki déjà première fois aye kozoka so deuxième fois amikitisaki pa mwasi wana basolaki bien et comme est-ce que likambo moko ya secret bango mibale esengaki ke mwana mwasi na aya tanga koya aye na ndako na ye aye na mwana jour yango mpe ezalaki mobali azalaki na luwana ntango aye na mwana akotisi bango abike ndenge eza bona benga papa ya bana komisa nayebisa ye ke aya naza na surprise mpo na ye abengi mpe mobali ntango abengi mobali mpe mikolo wana yo moyebi ke voyage ezalaki te ndenge ezalaka kaka kendaki na baninga na ye banganda abengi ye mobali ntango ye aye kokuta surprise donc epesaki lisusu pasi wana deuxième choc oyo mwana mwasi wana azwaki na choc wana nde asiportaki lisusu te abengisaki bapaster ayesi bango nalingi lisusu te abengisi mpe bandeko na yebi nazoboma libala oyo alakisi nga deja bana mibale seki aza na bana ebele epai oyo ye akendaka alobi nalingi na nga mpe su libala te mwana mwasi vraiment alobi alingi susu libala te mais conseil oyo bapaster bapesaki yango bapaster mosusu bino vraiment bato mpe bozobomisa bato moto ntango ayesi bino alingi lisusu te bozoteya ye liloba nzambe azoyoka me alobi alingi libala te bino bozolakisa kaka bible oyo ya bible eza boye koboma libala te bango bazalaki na basi boye eza malamu te soki omoni eloko wana ekweli mutu na moma na mutu aza na shok alinga boma libala tozalaka lokola mindele botika ye nano akende mwa moke epai ya kokende ye moko pa ya kokende peut-être ekosala ye eloko wana soki ekoteli ye akolobake no nazongaka na ndako nanga pomoni bamindele ndenge badeplasaka wana tamosu mpona 1 semaine bamosu mpona 2 semaines ezalaka mabe te ezalaka mpo moto ake réfléchir akanisa eloko nini
nakoki kosala eske mobali nalimbisa ye to nalimbisa ye te eske vi nanga ezokendeni okoki raisonner ezalaka esika moko bakendaka libela te bapaster oyo bino bozobebisa bamabala bato na bino bafamille oyo botalaka kaka mbongo yango bozobomisa bato mwana mwasi bato baye botika kende bolingi te vanda kaka wana pe yaya leki nanga zala kaka tala kaka yosala eloko te mpo mibali bazalaka aboye bongo bamisu bazala kutu twa basi wana kuna ndako aboye wana bayebani bango nyonso monaka te conseil ya mabe bapesaki fille wana abandaki deja mutu ezalaki esu bien te mpe azalaki susu bien epai ya mobali yango te stress problème koswana mamso mona mobali akenda na ye eta mosusu 6 mois mobimba nsima zongi mwasi bato stress vene etondaki ye ti ekomaki na ntango moko mwana mwasi alingaki komiboma zwa vema singa akangi bakina okuta ye singa alinga kweya boye chance epai moto akufela bato bazangaka te sere nde azalaki na mamoko ayambi agangi baye bakati sizo moto abikaki sikoyo na eloko wana ntango bomoni esalami deja bongo bandeko na nga ntango bomoni moto deja première fois alingi akufa eske pourquoi bokontrolaki ye te bozala na ye ntango nyonso bozalaka na ye botya motu moko wana sikoyo bino botiki ye mwasi bato azalaka kaka ye moko na bana na ye bana mpe bakendaka baklase bamisu basalaka na bango donc ozomona mwana mwasi bato azalaka na mwana moko ya moke azali na age ya 7 ans soki ake klase mwana bato ntango akezwa ye na klase aye donc ezalaki kaka bongo soki ekomaki na ntango moko mwana mwasi amelaka bakisi asangisi soki akenda osomba paracetamol okisi ya boye asangisi tout mwana mwasi batanga amelaki bakisi wana yango eyaki kobebisa ye motu chance akufa te me mwana mwasi natikali toyebi te soki akobonga lisusu akoma lokola kizeni donc basalaki nyonso bapesi pena traitement azalaki na koma mpona 6 mois mobimba koma mais lelo nde nazoyebisa bino boye mwana mwasi wana motu esalaka ye lisusu te ti mobali na pasi wana komona mwasi ndenge akoma bongo aye koloba lisusu ke bolimbisa nga baerreur oyo nasala abengisa mpe famille ya mwasi asenga bapardon abi apart basi mibale wana moko susu azali me nazogire mpenza nazaka na bana misato libanda bango mpe bakamwaki bito yebi mibale ndenge moko susu abimi lisusu asengi bapardon alabia kosalela yango lisusu te mwasi na ye maka akomi boye mpona ye ndenge eza boye donc tosambela mwasi na nga bonga mpo azomona ke mwasi nazalaki mwasi malamu omoni bolamu oyo ezalaka pa basi ya liboso basi oyo bobanda na bango bomwana mwasi mosusu akosiporte babolamu wana te mwasi mosusu akozala mpenza motema malamu me yo mobali soki akuti yo oza na mwa makambo makasi akokee na ye me mwasi oyo yo ovanda na ye obotisi ye mwana liboso mibale ti boye okóma na bana ebele ye ayebi pasi na yo eya butu eya moi mpo ayebi yo banda bomwana me basi oyo bozozwa kaka sikoyo ata aza mwasi malamu nazoyebisa bino me akokosiporte caractère na yo nyonso te akosiporte yango nyonso te mpo ye ayebi yo te aye koyeba na kimokolo mpo soki ayebaki yo na bomwana kokomprendre ke mobali nanga azalaka boye aza boye me aye koyeba na kimokolo eza pasi mpo mwasi vraiment asiporte mobali oyo aza na caractère wana yango bandeko mibali conseil na kopesa bino botika kozala mampeka soki oza na mwasi na ndako ozomona ke mwasi oyo aza na ntina te boya ye ndenge ovaja bongo kende kaka libela omoni papa edo mabe asalaki ntango omonaki ke wana aza bien te fala okende libela me yo omonaki ke oyo aza bien na ndako aza nécessaire me obotisi libanda me fala oloba ntango mosusu soki olobaki na ebandeli elinga kozala boye te mpona mwana liboso oyo obotaki kuna mwasi alimbisaki na mwana mibale yango esalaki ye pasi me soki nyonso wana eutaki mbala moko jour yango oloba kaka nyonso peut-être elinga kozala shock ya makasi me olinga ozala na contrôle ya kokontrole ye mpo boyeba kobongisa makambo nyonso esila na nyonso oyo makambo oyo eleki papa edo nde aza na faute yango na bapapa bino bato bozotala la reine Nzinga bino bato bozolanda molie vencedora
En tout cas, ce que vous avez caractère wana, ce que vous avez mabe wana eza malamu te. Omoni mabe, ce que l'équipe a monto. Yo zo mona ke zo sala malamu. Yo moni ke age pusani, tikana sakana, tikana bota. Ozo bota ti. Me yeba on kene to zaka boye. Liwa ezela kabiso. Liwa poni jour te. Ba bazo kufa to zo mona ba photo na bango na ba réseaux sociaux. Ba leki to leki bango ne lokote. To leki bango ne lokote. Bazalaki ka lokola nga na yo. Bango bazalaki kitoko, bango balingaki kolata, bango balingaki makambo ebele bazalaki pe na mapangu, bango bazalaki na basi, bazalaki na mobali po mwasi azalaka na mobali moko. Mais lelo yo baza wapi? Baza na se ya mabele. Yango na nyonso biso bato ezala yo mwasi ozala yo mobali. Soki tozo tia likambo na motu na biso, toko respecter bato o toza na bango. Yango na lisolo oyo esalami eswinga vema makasi, esalinga vema pasi makasi. Pourquoi likambo oyo ekwela certina na biso? Pourquoi ekwela certina? Esali vema pasi certina ameritaki kokoma boete akoma kizengi. Lelo certina akomi kizengi. Akomi lokola zoba mutu ezali suyete. Azoye basu bana na yete, azoye basu mutu te. Donc ezali loko moko nyoso oyo pona kolinga mbongo mingi. Po soki certina lingaki mbongo mingi te, soki ataki bolingo kati na ye, akoki ko contrôler mobile na ye na nyoso. Me ya ataki mbongo. Tango aye kokoba no contrôler ye, pa ya koyeba ke mobile akosaka ye. Yango bino ba papa mwasi wana soki aza mwasi a vi na yo te, aza mwasi oya koki na yo te, luka oya koki na yo. Basi bazali oyo vraiment moni pela ke oui akoki nanga bala ye. Ko bala mwana bato te obote se bane bele sima lobi o yete aza mwasi a vi nanga te. Eloko vraiment ba papa eza vraiment malamu mingi te. Mingi vraiment ba papa nde bino nde vraiment bozo mema liwa na kati ya bandako. Bino nde vraiment bozo mema ba divorce kati na ndako. Po yo mona papa mosusu aza na problème na mwasi na ndako komi kitisa nde bayebaka te. Ba papa bele bayeba komi kitisa te. Bon yo zoka soko zwi mwasi mosusu wana nde komi kitisa. Oyo zaki na ndako azaki mwasi azaki mobali. Mwasi tu aza mwasi. Mwasi tu aza ndenge moko. Mais comportement nde ekeseni. Comportement ekeseni. Soki ba kote musu pe ekeseni, eza ba makama mike ekesenaka. Mais mwasi tu aza mwasi. Mwasi oyo kokuta libanda soki azaki mwasi malamu, soko memeleka na ba comportement wana koboya yo. Ndenge ya ndako aboya ki yo, ndenge pe wana koboya yo. Yango na eloko ba papa fo botia yango na mitu na bino. Mitu oyo il faut raisonnaka. La reine zinga tanga zo beta lisolo surtout balakisi nga photo ya sœur yango esalinga pasi makasi. Esalinga pena pasi balakisi nga photo ya sœur yango, balakisi nga pe photo ya basi wana mibale o babimaki na yoki pasi. Komona bango misatu baza vraiment basi. Baza basi lokola ngai, lokola bango baza basi. Mais pourquoi oke no sala likama make bon pa baninga basi meme o alibanda wana ngai na koyokela bango pasi motema mawa oboti bango kaka bana pona nini lobi oba no bango te oboti bango kaka bana ozokosa bango. Donc lokuta o ebino ba papa bozo sala boyeba ke bozo bota boza na bana basi pe boza na bana mibali pe boza na bakoko. Mais soki bozo yeba pela ke boza na bana boboti bokeba po eloko mabe na mokili oyo mabe o biso tozo sala mabe ka po ezongaka epa bato mususu ba inosa bato pona ngala reine singa na loba vraiment poni mutasali mabe na yete mabe wana etikala kaka pa na ye. Pourquoi mutasali mabe ezonga pa bano aboti bakoko na ye? Pourquoi ngala telemela likamo nzambo azali kolo ayoka kolela la reine singa ayoka kolela molie vencedora soko sali mabe na yo nzambe ko boma moto asali mabe te ko boma yete moni saina no pasi na mokili oyo sima na ngwa kufa pa ya ko compagnie benaki na sala ki mabe nzambe vinanga wande obeti ye mais zongela ka ba inosa bato te wande sala ka pase. Bon ba fidèle à la reine singa TV yango vemeza ki conseil
pe lisolo o na memelaki bino boyoki conseil yo moto koti sikoyo oyoki nano masolo nyonso te lisolo nyonso te bandela video oyo talango bien okomona sikoyo nini oyo la reine Nzinga lisolo nini oyo ya beti na conseil nini oyo molie vencedora asili kobeta. Oui, on a yango vraiment tosuki boye nazopesa bena mbote na ba fidèle ya la reine Nzinga TV bino nyonso partout bozali. En tout cas nazopesa bena mbote bozala malamu. Après ba journaliste nanga oya Congo garçon d'élix ba mbote vena pa yozali. Merci na bolingo wana oyo ozopesa surtout na TV na biso ndenge oza fidèle tango nyonso na musika tango nyonso ozopesa nga ba conseil. En tout cas garçon d'élix oza pena na motema nzambe azala na yo mais nano esuki te tozokende se kokende masolo na biso ezali pe ekozala na yango nasuki bongo tosuki bongo na komba papa pe ya Limo Santo. Merci.